noté. Bazoba. Tu as qu'on rappeler bino un peu moins moukié. Bakangi bostra po na mbongo na binoté. Bakangi bostra po aza muyibi. A détourner des lois ya mboka na bango. Quand on est en France, on doit respecter les lois. Il est hors la loi. Et alors kola muyibi soko yibi na magasin ata kolo magasin soki bakangi yo bakokanga yo batu baza libanda ba wololi yo babeti maboko msu balobi ma ouais pourquoi yibi c'est de ça qu'il s'agit na expliquer bino nanu to bozo ko bala batu mbongo ngo ya bino kasi bino pe boko ma pasteur ti bokende kozwa mbongo wana bokende pe bakabela bino baba kizengi to qualifier bino nini on manque même des mots pour vous qualifier vous ça ne va pas dans votre tête des gens comme vous on a plus besoin na bino toi on a besoin yako au fait tant to yaka réseaux sociaux to yaka po na bino bazobate to yaka po bata mayele ba succomber na buzoba na bino te ne pensez pas que biso to ko perdre de temps na biso na batu oyo ko la bino boza na kati ya croyance moko ole bondimela nzambe bondimela kamutu je vous explique ato kabeli bostra mbongo dès lors et comme pas na ye et continue na banque il faut justifier yango. C'est de ça qu'il s'agit. Bostra na bino comprendre les solotaires. En tout cas, ndeko moi si merci. Bande connaissez bino no la bostra na 3 temps. Na ya ki temps liboso temps mi balé. Na ese bino 3e temps no ya ébardé. Et zapenda éclair vérité. Kasi 3e angochi. Pourquoi? Parce que je connaissais que akoleka na ba ko interpeller ye. Bostra na bino eko bimela bino parce que moi si oyo ngana zaki na ba élément ne bande ko ngaso ki muto eko bisanga ke bostra libi. Na koyokoka na munokote na ebi nanga ke ba pasteur ba yibaka ndeko mwasi o afanda na vitaneuse o ba convoka ki na Saint-Denis atindelenga capture ya convocation na ye atindelenga compte rendu ya audition na ye boyebi soko ok na commissariat ba convoquer yo bazo poser ba question o mbila zo poser yo bazo ko beta yango ba réponse na yo pe baza ko beta yango atindela kinga makamunyo so pona za la sûr que elle a été convoquée et akutana ki na commissaire ya malam commissaire wa kuta yo kele mawa abi madame vous avez 4 enfants vous gagnez moins de 1400 €. Comment est-ce que tout le mois bozo pesa muto azana plus de 1 million na compte nae mais de commencer à qui choqué. Donc ça dit que toi tu es pauvre mais tu continues à donner à quelqu'un qui est riche. Bande onanga c'est le contraire. Bon moi neto vivant na ba poto awa, ce sont les riches qui donnent aux pauvres. Ce sont les riches. Même na ba impôt, même ba entreprise. Obi soko fanda kana na département ou ba entreprise ezebele. Oza la protéger na taxe d'habitation. Peut-être vous n'êtes pas au courant hein, la famille. Au moins ni soko fanda neti na ville moko, dans la zone industrielle, ba entreprise ezebele. Yeba ke ba entreprise wana ezulabino ba charge ebele. Au moins à côté mususu muta fout à 200 € ya taxe d'habitation mais yo côté mususu mususu fout à rater pour liaka RSA mususu fout à 50 €. Parce que il y a des entreprises au bazouaka ba charge mususu pona bino. Vous comprendre, ce sont les riches. Bakendaka ko yongo mona ba Macron wana, yongo mona ka les politiciens ton bazalaka na ba période na bango ya ba élection. Bakenda ko luka ba chef d'entreprise. Bakendaka kokota parce que c'est là-bas que c'est comme bon ezali. Ce que lingi yo pauvre au vivre bien, il faut riche à fongo la portefeuille. Ce qui yo pauvre pour vivre bien, il faut riche à fongo la portefeuille. C'est comment expliquer vino que botemi na église, bofandi na église moko, vous avez un monsieur devant vous avec sa femme qui a plus de 2 millions na compte na ye. Mais azotela kaka 10 € ya mabonze yo zotia. Azotela 100 € ya dim o yo zotia. Mais Yaza n'a plus de 2 millions. Na compte na ye. Vous trouvez ça normal? Bolo babatuke zambon on a bisoté. Biso zambon on a bisoté, on s'en fout. Vous allez mourir stupide. Vous allez mourir pauvre. Vous n'allez rien laisser à vos enfants, rien laisser à vos familles et tali bisoté. Mais bisoto landine loi ya poto. Oye la kisi bisoke, monsieur Bostra aza malhonnête, aza escroc. Aza escrona muyibi, c'est de ça qu'il s'agit. Biso to landa binote, et ambon on a bino mais et c'est que ça la déclaration. Et zambon on ya musalo sali, mais ce qu'on okosi CAF, okosi sécurité sociale, okosi impôt, mais ba okendo kangayo,
bakolandela yo baloba te ke pourquoi okosi yango wana ko botika na bino ba maloba nyonso boloba ekota kutu te ebeta poto na zongi bostra na bino bakangie na 3 comptes bakangie na 3 comptes toke pena na source tozo kende bostra na bino bakangie na 3 comptes. Vous savez comment il fonctionne na compte wana nyonso bino na misu bomona ke eza différent donc andeka c'est lui le propriétaire, c'est lui le propriétaire, c'est lui le nombre uno botuna ngani bakangi bostra na compte na ye personnel ya kombo na ye. Deuxièmement, bakangiye na compte moko oya fongola alaksa batuke Bostra TV. Bostra TV wana eza tanga lekaka na YouTube, tanga leka na page na Facebook, tanga leka na ba réseaux sociaux, batu wakanisa keza mbongo ya église. Njoka ne en tête na ngweza kaka ye. Troisièmement, bakangiye na compte oya eza ya église. Na kombo ya église ya Bostra te. Po Bostra TV eze loko mususu na soki semence a fongola pe loko moko ya semence, ça veut dire que bolingi bo semer olingo tia dîme na yo, olingo tia offrande na yo, olingo tia nini bwe ona virement ona nini bozo mona ka ba kombo eza différent. Bostra TV semence na ye moko me bango nyoso mi triangle wana nombre uno nango eza ye moko na madame na ye. Bonne semence, merci eza ye moko na madame na ye. Donc encore ko ebisa bino na église ke bonne semence eza ngate mtu na contrôle kango mbongo ekota kawana eza po esala ba travaux eza po esunga eza ese sunga nani eza kaka ye mo mtaza propriétaire na ba 3 comptes wana, c'est lui wana déjà de 1. De 2, Bostra na bino pendant que ayaka côté ya bino azali na muto sa na mukanda na ye bomo na ba accusation au baksika bakangiye pendant que il est là en train de vous prêcher l'honnêteté, bon vivre kitoko, bon kosakate, bon banga kanzambe. Lui il avait quelqu'un qui travaillait avec ses papiers. Po ba mbila bakende kokuna ba comparer muto po muto asaka na mukanda un jour okobime yo tata tonton toi tu n'as pas de problème yo zaki na besoin mukanda. Vous trouvez ça normal? Un pasteur qui est incapable, mais appelle ça mukanda. Mais quand c'est les autres qui font ça et commis péché. Oh, bato boboa kangunda bokosa, bosong sa mikanda, bosala bwe. Mais lui, il donnait ses papiers. Na muto salelai. Aliena no Sédic, apa koti RSA. Vous comprenez? Mbila zobate mbila zui photographie ya Bostra na misala o ndambu ya sala, ce n'est pas la même personne. Muto po sa na mukanda Bostra ozaki convoqué oyebi que c'est la vérité, vous étiez convoqué. Bon wana toleki. Deuxièmement soki tokepe na troisièmement la famille boyebi ton batu basomba ke église ba congolais. Jusqu'à quand vous serez ignorant, jusqu'à quand vous êtes bête. Bon moni tomba tu basomba ke église. O to sangisa kimbongo to sombe église. Na acte ya achat. Kombo nani yana kati. Bon moni église ya catholique, ça n'appartient à personne, ça appartient à l'État. Ba bâtiment ba immeuble wana ezaka ya l'État. Bon moni pas ya ba musulman, ça n'appartient à personne. Bokoko sangisa mbongo bino nyonso botongi. Mais ça n'appartient, il y a le nom de personne dedans. Aujourd'hui, so mutuazate, ça va revenir dans l'État. Mais c'est quoi bino, ba église obo sombaka. So ki lelo oyo, bino nyoso bozate, ça va aller à qui? Et qui n'est pas nan. Ndekolanga eza communauté catholique ité, ça appartient à l'État. Vous voyez que catholique, ça marche avec l'État. Catholique, ça marche avec l'État. L'État a toujours au-dessus. Tu peux tout faire. L'État a kakawana. Quand tu dis communauté catholique, ça veut dire quoi? Que ça communauté, c'est l'État. Même na ba Kinshasa wana, ba église catholique wana, jamais mutakoko ya o asomba bâtiment wana. À moins que na Congo ba logique elate. Parce que même na Congo so bo teki ka église catholique, bo mona même na Vatican boye la bino.
Na Vatican boye la bino, ça n'appartient à personne. Des siècles et des siècles ça restera là. Des années et des années. En aucun moment au kende na ville moko boye, o église mon catholique ezaki wana exister li sous-souté. Ata ba buki biloko nyonso, église catholique oko buka makate. Ça n'appartient à l'État. Quand je dis l'État, eza bâtiment moko ekotikala kawana à vie. Bakosala ngoka ba rénovation ba banaka ko rénover yango mais ça n'appartient à personne. Siko bino o batu oyo ba église na bino eza reconnuité dans les papiers tant mosala ka o bonne sémence boye ba ke bonne sémence na bino na ba document na ye na préfecture aza reconnu comme association. Maintenant quand vous cotisez de l'argent o to somba église wana dans les papiers Kombo ya nani figuré na kati et pas notaire bâtiment au bosomba terrain au bosomba nandere botonga chez les notaires c'est le nom de qui? Posez-vous la question. Donc yo moko na vie na oko sa makambute mais okendaka no na assemblée moko na groupe moko basenga bino 100 € tous les mois pour notonge pour nos sombe église mais bosomba ka église te bosomba ka salle bosomba ka ndaku terrain oyo lobby pasteur so bino tout bolongo église wana etikali ya kombo ya muto akende pas notaire parce que tant to somba ka terrain to sombi ndaku on passe chez les notaires. Il y a un nom qui est placé là. Attends, combo, il y a bonne sémence. Bonne sémence, c'est Bostra. Et ça, binote, bonne sémence, et ça, Bostra dans moi, sinaï. C'est-à-dire que, biloko, bino, bozo somba. Oh, biso to somba église. Biso to tonga église. Et ça, binote, louvounou, bazoba. Louvounou, ça vous appartient pas. Vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? Vous avez un poto, mais vous êtes toujours esclave. Il y a esprit. Bakendako, ozo fan la peine à libala, ozo boko la peine bana, yeah. Heureusement que tout bana na biso baza dompté na ba capacité intellectuelle ya bango moko oyo depuis libumu nzamba pesa bango po ba mama mususu boza aptete ya ko éduquer bana ndaku po yo moko oza sous emprise tu es sous l'emprise ya gourou moko boye oyo zo diriger yo. Allez toi comment tu peux bien éduquer tes enfants à la maison pendant que chilelo oza na croyance à mutu moko boye. Donc salaire non na kati ndaku okotisa dadi na moko na kati mbongo na ozo kesa musala okotisa dadi no moko boye na programme ya budget ya ndaku na yo. Vous trouvez ça normal? Comment expliquer bino depuis tant Kosala mbongo kozala béni, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Mais de quelle manière bango ba osala mbongo? De quelle manière baza béni? Il travaille où? Donc pour la bino c'est facile muta bongani na mbongo abato tolobate mbongo ngo ya bino même ce que ya bisote. Ça nous empêche pas ya kwa yebisa batu soyez vigilants. Ça ne nous empêche pas de venir kokebi sabatuke. Faites attention. Conseiller. Ende konanga. Bien bokasi bolembisa biso te bostra muyibi. Muyibi munene. Muyibi munene. Bande konanga. Yo ke fongo la compte. Otie mbongo non na compte. Mbongo neza ya banquier na yote. Eza ya conseiller na yote. Mais comment ça se fait que so yo lingo ke benda mbongo? Il faut ba explication ebele. Oh, pour biso boba ke biso to lobate 1000 € ya pamba pour que bimisa na compte na yo conseiller na ozo tuna vous allez faire quoi avec? Vous allez où? Mais mbongo na omoko. Mais dès lors mbongo ne koti na banque, il faut pas contrôler eza Congo Kinshasa te. On n'est pas au Congo Brazzaville. Neti dossier à Bostra oyo. Partout, même les Brazzavillois faut pas zwango. Parce que dans l'église à Bostra, il y a aussi les Brazzavillois. Oh ba kosa bango, oh pe ba bimisa liboma, gros bisous à toi. Jean Manix, merci beaucoup. Merci de la présence parmi nous. Dossier Oyo, Ndekolanga Ato Zalia, Soko ki mutema pasi, Fongola live, Pupula muyibi wana. Pupula muyibi wana. Parce que l'église, bato ba pesa mbongo. Ndeko mwasi wa benganga na Belgique. C'est une Brazzavilloise. C'est une Brazzavilloise. Elle aussi a été convoquée. Baby, c'est interdiction comme ça la souba virement na compte à Bostra. Comment c'est comme Moutazan en France, mais babengi sa moutou na Belgique. La Congolaise du 242, bienvenue dans ces lives. Oza Brazzavillois fongo la live. Moutou ebisa ote que etalibino parce que boza pe belé na église wana obo pesa bambongo na bino. Boze belé. Escroquer
derrière pasteur, c'est sans frontières. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils escroquent partout. C'est pas un dossier qui est limité proprement au Quinois. Non. Et quand c'est une fleuve. Et quand c'est une fleuve. Même Angolais. Ndeko atobi koloba lingala bien te. Kaka naki portugais. Poupola ye. Venger mbongo na yo. Oh, pesa ki na ignorance. Na ba verset biblique y a bracadabra. C'est des voleurs. Si quand tozongi na dossier wana, bandeko parce que bino peut-être pour ba coupure ba journaux wana ezebele ndeko langa somba journal. Soko ke na Google au mona ba coupure mutu na za na ba coupure na ye. Ils ont bien précisé, il a 3 comptes. Le 3 comptes, le nom qui figure dedans c'est lui. Il a un compte na kombo ya bonne sémence. Oh bata église babake non compte wana esalaka ba travaux esalaka banini. Le monsieur escroc qu'il est, azoï sa bata église na eke, na laki sa frère moko quand nanga, il y avait pratiquement rien du tout dedans. Le frère était étonné, dit ah pasteur, osaka na compte wana, mais c'est tout à fait normal papa. O laki sa qui est compte à l'époque, hein, parce que ba compte ezana ba date, hein, à l'époque on a touché RSA papa. Quand toi, la qui sa frère Wana. Comment ça se fait que frère Wana a mon on a compte ya mbonga malongate, mais mundela kanyo na 2 millions na compte moko. Bande on a plus de 2 millions na compte moko. Na compte mususu bakangé na 350 000. Il faut bien lire hein, le Parisien. Na compte mususu bakangé na 780 000. Il a 3 comptes. Bozo kaba pris hein. Ça c'est pas le truc que maman comme azo ko imaginer. Compte moko 780 000 et na compte wana eza na kombo mwasi na ye mbongo eutaka na bonne sémence ezokende na compte ya mwasi na ye, ça dit que na bonne sémence quand l'argent il passe ça fait directement na virement et pas ya mwasi na ye mami bameko et na compte ya mwasi na ye wana 780 000. Vous trouvez ça normal? Ba travaille à Kawapi. Il travaille où? Il travaille où? Si ko yozo ke no luka elonga nzambe. Na moni bande romsu bazoloba. Nazaka na ba problème Bostra asambeli pona ngana biki. Donc yozu espoir no pesi na Bostra. Donc c'est Bostra mtabiki siyo nzambe te. Bostra. Mais Dieu aussi peut faire des miracles à travers un démon hein. Satan pas koko biki sa yoti. Yo e bakate. Satan aussi il est dans ce monde. Quand nous parlons de Dieu, il faut parler aussi de Satan. Satan aussi il est de ce monde hein. Ah, Satan pas protéger ba oya hier. Satan peut a optaper a pe ça peut a donc taper ba serviteur na ba pouvoir hein. Ba serviteur ya Satan peut ba zana ba pouvoir na ndenga mukete. Bon ba marabout baza banani. Quand les marabouts, quand tu vas voir un marabout pour OK no sala mbanda no mabe. Wana eza bonzambe hein. Mais ba pouvoir wana bazwa wapi tant ozo kende pas marabout pour obélisa mutu diarrhée pour oboma libala mutu pour mobile moko linga yo pour aveugler mutu pour comme na mbongo pour sala nini. Ça c'est qui? Ce sont les travailleurs de qui? Alors s'occuper Bostra na bino le kana Togo asala Bénin Togo tebi makamba sana na Togo te Togo na Bénin tebi ke moi babiloko pesa la kune il y a des gens na réseaux sociaux baza wana pona séduire. C'est pour ça nga ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis toujours bande konanga même télévision soit disons binom tubolinga ko sambela binom tuboyebi nzambe koleka biso. Je dis il faut faire très attention quand vous regardez les choses. Même dans magasin bomoni c'est le démon qui dirige ce monde là. Binom bobaka boza monde à part boza bana nzambe mais bana nzambe bozo ke des classes bana bino boke ba école na ba démon na bana ba démon biloko to liaka ba magasin ska to sala ba course la plupart abatona ba ba science occulte. C'est quoi yo bino boko pourquoi batanzambe bofongola bila ba magasin te bino mo batanzambe pourquoi boza ba couturier te parce que la plupart ba grands couturiers ce sont des ba homo mais bino ba pasteur boso ba bilamba na bino wapi. La plupart y a ba grands couturiers baza ba homo bino bote mais la ba homosexuel bote mais la ba ngoti. Tout ce qui se passe dans ce monde, bah traite au mataka. Au moins la conducteur a quitté à pédé ou à lele. Bah avion au mataka. Au moins pilote penda bogar. Mais à betrane bande kona mi bali.
mais yo pasteur au matavion kasi bino comme boza bana nzambe bosala ba avion na bino bozana ba pilote na bino, ce qui veut dire quoi dans tout ce que nous faisons soko za mwana nzambe il faut kaka ko sambela nzambe no solo o sombe lamba na yo nzambe na nga na sombi na mbongo na nga na yebisi ke lambo e wutate je bénis cet habit mwana okende classe ma papa na yebi maîtresse a mwana ngate na yebi professeur a mwana ngate professeur mususu azana zo pesa mwana mayele mususu azawana esprit na ye na esprit moi no ezokutana te msusu mwana na azana ba esprit ya kitoko pour ezo déranger professeur wana abandi ko hypnotiser mwana yo abandi ko bebiselo mwana mwana azaki mayele mwana komi zoba mwana okosa ba devoir te il faut seulement être dans la prière eza loko la réseaux sociaux batu su ba kana réseaux sociaux ami salisi longi na ye ke ndenge na okende ko sala vidéo bwe batu ba linga kanga batu ba apprécier kanga ata na sali mabe. Vous ne voyez pas que dans les réseaux sociaux, c'est toujours bateau basala makamabe baza trop aimé. C'est toujours bateau bakana ba concept ya mabe baza trop aimé. Au moins mutu pendako azwa na réseaux sociaux, azo pesa bino loko malonga te. Mais tala bato belé baza simanae. Tala ba 1 million d'abonnés. Au mituna mais 1 million d'abonnés par rapport à quoi? Parce que le monde est dirigé par les démons. Na Congo toza na ba pasteur ya solo toza pe na ba serviteur ya nzambe o baza na bango na ba vie na bango modeste akopesa pe na liloba ya nzambe akopesa yo akotali so la vie éternelle te akopesa kimia akopartager na yo mais asengi yo mbongo te asengi eloko te akenda musala na ye asala ne partage ya liloba mais ba faux pasteur ba kunda batuana ba kunda misala ya bandeko wana. Même au biso to salaka tout ça la peut partage te il faut aussi marquer la Bible et ça na ba des fois to yaka pe na réseaux sociaux o yepe kolobela mutu makambu mutu pe mitali bwalobi ah mama Congo j'ai appris quand même quelque chose. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut te fond la ba église donc c'est que biso pe ba lelo oyo na moi ba connaissance ndambu to za nango so pe lobi to bito fond l'église to zo pe bandimi hein to zo pe bandimi hein bosraza muyibi bostra muyibi et ayibi bino bo pesi na volonté na bino mais bo pesi na volonté na bino te bo pesi parce que boaba yuma boaba aveuglé boaba zoba yango bo pesa ke mbongo soni nem te lobisa bino parce que na bandeli boaki ko démentir likambo o eza lokuta bo moni ke soni siko comme mbongo ngo ya bino oh pourquoi vous changez comme ça bino boyaki ko démentir que makamambila ngala ese bino ke noyela bino 3 émissions. Troisième ezala yasuka yango vérité bimite parce que commissaire wana ebisaki ndeko mwasi ya vitaneuse ke bako baza wana basi balaela ki ekusin bibo kasi mbila poto aza okola Congo opote mutu plainte na 9h na 10h ba ekozwa mutu mbila poto bongo te mbila poto aokanga wana azo na flagrance. C'est-à-dire en flagrant de yakosala likambu que bakangi ozosala likamba kaldi ombala moko mais ceux qui ont que bazana ba soupçon ils peuvent prendre 5 ans d'enquête 2 ans d'enquête mais tant bazo kango bazo tchela biloko ba preuve nyos tout sur la table nde ba tieli bostra ba preuve nyos ala kisi bango que on a une association la kisa biso ba œuvre na yo ba donation na yo ba do ezate yo kotisi mikana na préfecture lobi aux associations. Parce qu'on a 4 associations qu'on a combat Jésus Moutou et ils ont obi papa wemba merci si kozali hein vraiment peu importe ma be sala mais nzaba kantilote na bola moko papa wemba loba elongi ya Jésus boko so ngo po bosala batu mabe bobiso to ba chanter hésiter bozwa ngo ka tempo nde bozwa papa wemba denosa bino basali na nzamba lokuta adeno sabino ayemba ngope na nzembo ke bino bozo profiter na elonga Jésus po boyiba batu bozo profiter na elonga Jésus po bokosa batu bozo profiter na elonga Jésus po bosa batu mabe po boboma batu esa binoti babosra na ba pa mbukumbuku c'est Marcelo nira lobi vwe bomi vwa mabebo papa biso elongi ya Jésus c'est comme ça que le pasteur il fonctionne kokende susu ndako nzambe te ko oke ko luka Jésus et comme un business Jésus il est dans toi et soutan akala te ke o azana Nazareth o ake Jérusalem o tolande wapi ne cherche plus luka na mtema na yo
par ta façon d'être. Bostra muyibi. Ngaku tata boye batu 20. 30, 50, bo kote lié na ba live. O etali binote, bo banga basai na nzambe. Luvunu boyoki. Luvunu. Na banga bango na nini? Ngala ke banga escroc. Yozo mona musai na nzambe menga no mona escroc. Tipolo bake nzambe opinir biso bo ali boma na mitu na bino mutaza muyibi. Do bino bo mona ka croire ko ba tie Jésus ba tie na miyibi. Bien bo kalisi po muyibi moko azwaki opportunité ya okena Jésus na lolo et pas grand prêtre père. Bo kalisi pe ba bostra pe bo occasion wane. Vous êtes malade. Dieu est en train de vous dévoiler. Dieu est en train de vous dévoiler que vous êtes des faux serviteurs. Makamanzame na église na bino ezate. Ba lele ba miyibi ba songi songi. Bana bo kota pa bosrango o bo sa bo bongate. Là où il y a les insultes boza na kat. Et c'est comme ma beza li boa na kat. Conspiration boza na kat. Et c'est comme luka ba sala batu mabe boa na kat. Vous êtes dedans. Boza exemplaire. Moi, j'ai vu les abakouk. Nde bo finga kabato na réseaux sociaux. Donc, bilo boza bato nzambe. Nde konanga, soki boza ba vrai abakouk, boye bisa bato suba longo la kombo wana. Et salir bino makasi. Kombo wana eza na bonne image te. Kombo abakouk na réseaux sociaux eza image ya mafinga. Soki ba utilisa ka kombo na bino. Pour la image ya mabe. Maintenant, c'est à vous de venir vous défendre dans les réseaux sociaux. Bon, comment ça se fait que bino batu boza batu nzambe? Ba comme ça bino batu asila bisalo. Oh, ba kouk baza batu asila. Ah, nga na ebité soto obeta masula ba kouk moko na ebité parce que biso toyebi ke ba kouk baza batu ba uta pa bostra. Pona ko sambela, ko prier pona ba malade, ko prier pona ba nini. Ngala ebité soki ezaka ba même abakuko toyoka so eza binote dodo kolo soki bino boza ya bostra bobima na kati wana bobima na kati kombo wana na réseaux sociaux kombo wana eza mabe makasi baza bato bafingaka lolo lobi c'est pas le même et ndekoma lobi abakuk égale warrior égale gaulois mama nzambe zonga Zéla. Donc vous comprenez la famille. Bande kolanga. Bota la niveau ya muyibi ya Bostra. Bostra na compte mon corps. Bakange na plus de 1 million. Na compte ami balé 350 000. Na compte ami Satou. Oh, c'est quoi compte wana? Et ça compte ya madame nae 780 000. Bon bah que c'est la jalousie, c'est pas la jalousie. Bisoto souki mouteza jalousie, bon que lobana le parisien, bon que lobana ba policier au bassin qui banquette. On n'a pas besoin d'être jalouse, mais ça c'est triste de voir que vous voyez en quelqu'un un homme de Dieu qui a autant d'argent dans son compte. Maintenant tout le monde a un nombre ou noté. Pardon, il y a aidé bande on abisso na Congo. Tout le monde a bangoté. Ce n'est pas parce que aux cas 10 personnes au fouté bango ba maternité, il y a ba $10, il y a ba $100 au aider. Na montagne sur na ko. C'est comme bambon wana. Dès l'homme mundela zuango ekei eke nango na l'état mondial ya français. Ekei parce que akoki ko justifier angoté. Blanchiment d'argent. Oui, blanchiment d'argent. Pour azozo mbongo na bino azokosa. Bino bokasani soko pesi dim, opesi pasteur, opesi dim, opesi pasteur te. Bon moni siko ke batu bazana raison. Dim ça n'appartient pas à ton pasteur pour qu'il mange ça. Offrande ça n'appartient pas à pasteur pour qu'il mange ça. Un pasteur doit travailler. Ceux qui ont travaillé te bolingi bomona ke kakawana, donnez-lui un salaire. Bon, ils ont compté en église, bon, le banon que bon, par mois, ton opération SMIC, 1200, 1300. C'est-à-dire que, na fin du mois, c'est-à-dire, ils travaillent pour prêcher. Na fin du mois, bah, payer salaire, nae. Et ça doit être déclaré. On est en France, comment ça se fait que, binonde boa miyibi, bah, église à miyibi? Parce que nous sommes en France, mais vous fonctionnez comme si on était en Afrique. Tous en France, mais vous volez l'État français. Parce que les prêtres catholiques, ils ont des salaires.
bana ba salaire mais ceux qui mutu aketala ya memeli moi panier ya pomme de terre alobi merci en général ba prêtre ba pesa bango ba mbongo te bango ba kokozwa ba bien ba biloko quoi ba pomme de terre ba fruits ba chocolat c'est des petits trucs comme ça prêtre que pesa enveloppe en mbongo mais non et c'est des gens qui travaillent na humanitaire baleki bino ba pasteur on ki muté malamu parce que ba prêtre au moins na bango na Emmaüs quand vous allez souvent dans les tours de Emmaüs sur 10 personnes en 4 beaucoup ta prêtre moko quand vous allez dans ba resto du cœur vous verrez toujours des prêtres c'est des gens qui travaillent nanzela kuto reconnaître bango te dimanche quand on y ba kaza prêtre pour acheter soutane mais dans la semaine okoye ba été surtout ba prêtre lelo oyo bazala bango bazala il y a des différents prêtres ba prêtre lelo mona mutu bo penda sala kana yo asala ke pa na bino mais aza prêtre mais il travaille avec vous dans manutention à l'hôpital au restaurant partout mais au moins dimanche aza prêtre boleki bango na nini c'est que yo congolais n'aime to quoi comment il faut se comporter avec ma faux pasteur nabino. Vous pensez que tant bossa ba live nabino buzoba avec ba 10 personnes nabino. Heureusement que tout bozo ka ba 10 20 personnes parce que imaginez bino na ba analyse nabino bracadabra. Ce bozo ba tebele mais on est perdu. Oui, allô? 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 Allô, maman. Oui. Oui, ma belle. Bonjour, ma chérie. Là, tu n'as pas dit que je suis intervenant qui m'a Natia, on a haut-parleur? Ok, d'accord. Bonjour, bande kolanga baza en ligne, je vous salue. Nalinga ki kaka na intervenir parce que likambo yo nga ba fingeli nga ya ngona kele ko commenter place il y a même pas 2 jours. Il y a donc, ils ont fait la banque qui fait la couti. Qui fait la couti, nous avons commenté que non. L'État a ça la moussala na yé. Beaucoup de bakou pour rien. Botika l'État. Ceux qui sont innocents, bakotika et kolandela yé, bakolandela les sous-soutés. Mais ceux qui ont un problème, batuninga yé, yo mona ki mbongo, bazolo babostra yibi na compte à Bostra. Ngapi na zong seli bango bongo bino bomonaki compte à Bostra esika bakomaki 0,00 €. Bino bomonaki yango qui fait la coutume de ça bango ba proba adorer nzambe ba comment ko adorer na bango ba pasteur ba nini et ça péché ce n'est pas bon c'est pas yango na janga bien ka kola biso ko boakela biso na page na to ko publier yango biso na bango to so na kala ba publication trop c'est trop makambu susu bazulu ba makambu botika na ki fanatisme botika boyoka na makambu boklasaka likambu logiquement mutu asali mabe ezatike bato bavandi kaka na bandako mpo babala kokonsele makambu on n'a rien à gagner parce que yaka toza bambongo nekona partage yango na biso te mais soki aza mabe soki asali mabe biso oza na intérêt te ke tovandi kaka boye tokonsele makambu non tokokonsele makambu te po makambu so elekaka na église wana bato misu bakendaka te bayebi yango te mais ngai aza na yaya nanga babengani ya l'église wana babengani ya l'église likolo atombolaki musatalo baso makambu bayambaka bato na mpasi mais babengani ye kuta église eza ya nzambe bosi babengani mutu na église babi atiaka su makolo wana te biso oza na intérêt okosela pasteur Charles makambu te mais a marché mabe il faut kozala réaliste a marché mabe bato ebele kutu bao batiaki bambongo wana baza meme na bavoiture ya akulaka nango te sikoyo tala bamontant oyo bakuti ye na compte est-ce que eza normal quelqu'un qui travaille pas en plus asi papier na ye mutu mosu asalelaka yango yo mosali ya nzambe sikoyo bakomi kofingafinga bato pambapamba moto akoti akomante na commentaire ale bobandi kofinga moto abandi kofinga moto biso na bino tokobamarche kaka na bapublication kaka boswani topiblie kaka yango
moi namoni journal wana quelque part nalekaki boye namoni journal nga makambo ezali ya solo mais pourquoi ozofingela ngo bato Maman, journal wana kake frappé. Merci beaucoup ma belle. Pema na yo. Journal wana bando nanga so kutanika na bato a Bostra. Yo makasi kaka na journal. Le Parisien c'est pas comme les trucs de Congolais. Oh, on m'a dit, on a fêté. Le Parisien ça marche avec le commissariat. Ça veut dire que bazana batu na bango ba envoyer na bango o ba kenda ko enquêter sur place. Ça dit que ba ke si ka dossier zali, bazu ba information ba ko komana journal. En plus c'est pas n'importe quel journal. Le Parisien, eux le monde. Et ça bah deux journaux wana faut pas se moquer hein. Le Parisien, bon on a déjà journal les oa combo ya capitale ya mboka. Bon on a ngo pété, bon on a ngo les Parisiens zanini, embracadabra na coin. Eh, bande onanga azamu yibi. Déjà un